pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Mutato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète, messager Emmanuel Dodi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici à la télévision, nous sommes sur Sky 711. Nous sommes là chaque samedi à partir de 13h à 13h30. Alors, nous avons Pambola Bino, beaucoup dans YouTube, il y a Welcome TV, na YouTube, na Betty Bolanda. Alors, le Bandeko, émission de G-Bandi. Alors, Lilo, nous avons une préoccupation, nous avons un programme, mais pour suite, il y a un programme, les gars qui lobby et changé, mais avant ça, notre sœur de l'église universelle pentecôtisme et ministère des affranchis, notre sœur Rebecca Mabiala, Nzembo ya Mkitoko Asali pour na Congo. Alors, vous le rappelez que nous sommes là pour Mboka. Alors, sœur Nabissa Mbara très bien. Tolanda, Nzembo Bona Zong Labino after this video. Thank you. Mboka Congo, Mboka etonda kita. Congo ezolela, likunya etondi makasi. Molimo nanga etungisami, motema nanga elati pasi. Okimya ezangi na mboka nanga, makiletangi mingi asiezo silate. Na makanisi nanga na kwa isaki konzima nangai. Ote na mona kilokola kolo atwiki Kongo ye. Na bosa na kikenza zali nzamba mawa. Les miséricordieux. Ah, atako pasi. Fardese na bawazalendo. Uika piko. Tango si ebele ni poko mwebi mana bohumu. Bituma kona na este. Totale likaka nzambe. Lisungi yo solo. Eza kaka Yesu Kristo. Eza ye. Mopesi kita na Kongo. Tibila na ye. Ndeko kata likambo. Pokimya ezonga na mboka na biso.
makita kolo apesa na bana ya mboka Kongo jalousie likunya yatina nini obomanga na libota na ngai potikala na bomengo ya mboka na ngai likunya ya ninyo likundu ya ninyo bolingi nini na mabele ya Kongo Welcome back, welcome to Bolandi. Notre sœur Rebecca Mabiala, wana sœur na biso ya église ya les affranchis na Kinshasa kunga na kin kuna aza aimbaka bien et so bolanda bobeti na YouTube ya Mama Rebecca Mabiala bomona ba vidéo na ye. Elle chante très bien, elle a chanté pour les pays bomoni nangalo ba makamune lelo melobi donc message il est quand lobi na prière une église kuna et bouleversé dans la Bible, il faut la témoignage. Donc ça l'a bien. Donc dans la Bible, le pénal faut bon Bolanda notre pasteur désiré. Des ambassadeurs qui n'a qu'à na vie naé parce que nous sommes dans la semaine à construction citadelle. Alors Bolanda, bona ozong la bino after those videos. Thank you. Je pense ça va pas voler aussi. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Pembeni le manuel est
quel attachement pour finir sa papa donc il y a une solution. Bien aimé, est-ce que vous comprenez là? On a solution. On a le bien. On a la décision. Et c'est la plus de la poto. Smart. Est-ce que vous pouvez balancer le sol de smart? Dans l'image, vous avez bien. Et suivez cette image. Moi, ça va l'objet. Désirez bien moi, Sinayo. Mona ayaka epai na nzambe te. Mwana ayaka epai ya mosakoli oya memi Kriste. Ozolo bamena matindika. Maua. Maua. J'aime ça. I like it. Ce que les gens peuvent faire le roi. Tout ça qui est apôtre Congolo, tout le monde y passe. Maman, je dis Kayebi. C'est Karine Bayebi. C'est le temps que maman a sauté. Il y avait rien. Il y a quelqu'un qui dit Karine. Tout le monde passe. Il faut qu'on soit solution. Dans mon il y a que deux choses. La sériosité et la bêtise. Et l'autre, on a ce qu'on a il va trop matin qu'on soit solution. Par contre, l'âme. Na yebi na la famille wana. Connais la na moni passe. Maman nzamba pambola. Mais ko kanga mana mosakol, vie échange kate, échange. Yopé, panier zo circuler. Ah ozolo ba mena bien, te pesa mena bien, peut-être mena bien. Faut bien construire. Yo ka critique. Na ba ko 50 balles ko platete. Oh le deuxième équipe au soyango. Par rapport à centenier. Allez-y. Un centenier. C'est là. Welcome back to Welcome to Bolandi vidéo wana. Laisse pas pasteur au tchango point. Na tchango parce que thème ya lelo ezama solo naï. De yango il bouleverse ça il fait ça programme sur ce mais qu'il lobby ndenga pesa ki témoignage wana salike na lobelali solo wana. C'est un pasteur de notre église nakin. Alobi, il a beaucoup souffert dans la situation azalaki nango ina mwasi bazobota te bakambo belé côté famille baloba badini yaza mongo na côté ba mongo baloba côté mwasi muluba baloba et salaki mobulu mais il était toujours avec les prophètes. Alors un jour na kata prière bo prophète il a eu la révélation alobi na ye albi pasteur Désiré benga mwasi na yo à plein kilt. Parce que nous avons nzambe mosakoli le prophète Emmanuel Dodi na yebiso bino ke bomoni wana abengi alaksi image wana abengi mwasi na ye bomoni tanga prier azui mouchoir apakoli a chaki mwasi boso botala bomona atalila liboso mwasi wana tanga otala il était en train d'invoquer quelque chose abendi loko moko boya tali azui ache loboko na mouchoir wana ache yango 3 fois eza wana na laksi bino botalango donc a sali musala ozomona ke après quelques mois moi c'est ko zemi moi c'est aboti donc ozomona donc na ebité même si peut-être beaucoup ba keno makamango sala mais na zo ebisa o situation na bango ni de la prière et ngé simbate donc omoni nous avons un Dieu dans la chair na Congo wana. Na apesa bino adresse lemsu bato bolanda nazo epesa bino ezana on ndenga mabete azana avenue de la Révolution numéro 217 6e mairie quartier résidentiel sur au communauté la 6e mairie au Kiti au tuni prophète Emmanuel de Barolaksa yo bien aimé ezana ko zo kende kozwa kisi na yo e pa ya docteur ozalobi ko na si tu as des problèmes oh you moko name it. Problème aux alango, aux a besoin de solution. Kende zoa solution na yo kuna epai ya mosakoli.
Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Laissez peut-être beaucoup. Moi qui vous parle, si ce n'est pas les prophètes, dans l'invité, il y a des problèmes sérieux où on a la force, si on a au téléma, si je suis en vie, si les lots sont à l'aise. C'est à cause du prophète. Voilà pourquoi nous avons insisté na bateau. Nous avons un Dieu dans la chair. Yango senga na yo muto yebi mosakoli. Yo muto yebi ke non otala kale su prophète na kuku. Kota bibimisa na yo. Mibimisa na yo, ça ne sert à rien ko batama. Mibimisa banda ko landa prophète ya solo et puis à la vraie attaché à lui. S'attacher à homme de Dieu et zalaka une bénédiction et surtout homme de Dieu à solo. Ceux qui s'attacher na ye, tu verras la bénédiction ko landa yo. Voilà pourquoi dans la Bible, tout le monde a un attachement, il y a serviteur, il y a centenier. Azala qui est attaché na ye. Et lorsqu'il était tombé malade, alors Bible lobi la biso que non. Lorsqu'il a yoki que Jésus-Christ est qui l'a mort na bango. Donc a yoki sauveur à côté. De la même manière, na minute oyo batu ba yoki que le prophète Emmanuel Dodi est au Congo, Batbayoki Azala Congo, Azana Kinshasa, Akita la Kinshasa, Hotel Lubumbashi, Azala Kinshasa, Sikoyo. Tant yoki, tu as attendu, Yaka, Ozwa Lobiko, bien-aimé, Soki, centenier wana, malgré Yokaki, Soka Beterine Kara, mais serviteur n'a bikate. La Bible nous que lorsqu'il a attendu parler de Jésus, atindi batu bakende ko yebisa ye Yesu ke aye abikisa musali na ye. Tant ba ke ko yebisa Jésus-Christ a konti azo bikisa batu. Azo guéri batu ba bino ya katala musatine boy. Musali na yazo bela bona ba bino tala kutu Jésus-Christ ba yebisa baba ni koloba makambo ya sala. Ba bia sa mutamalamu alinga mboka na biso. Et puis baba kisi c'est lui aussi, kutu yemuta abatisaki temple otozala ngwana yemuta batisaki yango. Lorsque Jésus a yoki, premièrement, alingara mboka na ye. Quoi, bisoto lingi Congo, je vous ai montré l'image à notre sœur Mabiala, sœur de l'église. Elle a chanté pour le pays. Alakisi, donc, pour ça, la potoa, batuba omona. Alakisi bolamu, alingi mboka na ye. Et puis, tant musiko balobike, pour tout ça la construction, elle est en train de contribuer aussi. Tant balobike, elle avait construit aussi celui qui a bâti le temple oyo bango priyawan. Jésus qui t'a dit azo mérité guérison. Et puis avant que Jésus Jésus est mort yebike dans moto face à kalobiko. Et bango babike non, il mérite cela. Azo mérité son attachement à son serviteur, à chef naé, et le chef naé mboka, et chef naé, il a bâti l'établissement. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Et zalaka kitoko soki ozo tongela nzambe. Ko tongela nzambe zala ba dimension mbele. Ko tongela nzambe na musolo na yo. Ko tongela nzambe na évangélisation. Ko tongela nzambe yako zala attaché na mosakoli. Ko tongela nzambe nako propager ba bonne nouvelle au non salo. Je suis en train de propager la bonne nouvelle de notre serviteur, de notre Seigneur, le prophète Emmanuel Dodinazo, propager la bonne nouvelle et panaye. Tozana taya sangomalam. Tozana ta oyo la miséricorde de Dieu et mimoni sa na bomo na ba. Et moni sa va ndenge nini soki ozana na musali ya malamute. Voilà pourquoi on a bien aimé et lelo na ba nos églises. Oh, l'église de réveil. D'ailleurs, l'église na Congo, ezaka mi balé. Ni oswana ce sont des groupes de prière. Ezaka batumo basangani bakutani basalima kop na bango. Mais l'église oh, ils ont fondé sans révélation dans l'église. Il y a un même besoin de ma porte à l'église, mais pas dans l'andéni. Autour pasteur, il y a une vision et l'église. Pasteur a tomboki parce qu'il n'a pas la vision. L'église a mis ça dans la mandine et penini. Et ça, l'église a rebelle, l'église est panzamaka. Et cette église, c'est là qui n'a quelque part, bayokaze ba panzani, moi mutake a salipe elokonae. Église na Londres, l'église a rébellion. Donc, une église de rebelles, et ça n'a pas molité.
Une église où la rébellion ezaka lipamboli te. Bota église na biso na bilonde po na zao, mais na poto, même na Congo ebele et salama na ba rébellion. Lorsque l'église salama na ba rébellion, nzamba zate, yongo monaka, babundanaka, bayokalaka te, balinanaka yinaka. Église ezaka na Congo, on a deux églises, une église catholique, une église universelle au Yabiso. Ça, ce sont des églises où ils ont fondé sur les fondements prophétiques. Les prophètes Emmanuel Dodi aillé pour relever l'église et là. Aillé pour payer l'église essence. Église d'ailleurs, bakusa biso bakena biso la bere. Bazo la biso mutuloko la Jésus. Bazo lo bano okoyamba Yesu, okoyamba Yesu loko la mobiki sinayo. Donc cela veut dire ozo yamba mutu o aza mobiki sonote aza neti mobiki si. Alors c'est faux. C'est grâce à Emmanuel Dodi, il est venu pour nous révéler que Bayambaka Yesu lokola te Jésus comme. Donc cela veut dire bozo yamba Jésus. Jésus basé belé na Jérusalem. Jésus a sassé, Jésus. Voilà pourquoi on dit même les jours où Jésus il était condamné, il était aussi avec Jésus Moussous. Post Pilate a dit nazo mona mabena ko salate. Na bosala na libéré bino. Jésus qu'on appelle le Christ ou bien à libérer bino Jésus au babengi Barnabas. Nous avons aussi basé comme Jésus. Jésus basé belé lelo batu bazo yebate tant azo prier comme à Jésus. Ozo prier comme à Jésus le Seigneur, ozo prier comme à Jésus Christ, ozo prier comme à Jésus nini. Yesu nini o bondela. Yesu bino bozo bondela azalo kola Yesu po boyamba nenge wana. Ozo yamba bazo mutipa zoloba nazo yambiso Yesu lokola mobikisi. Alors, Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Exactement que non, Jésus comme awa. Exactement que makamu lokola Yesu, oyamba Yesu lokola mobiki si pe mobiki si non. Non, lokola te. Na pesa exemple awa mingi. Na lobi lokola ana mundele tozarane na prière. Omoni mutu mongo lokola ana mundele. Olobi ki oza lokola ana mundele. Donc cela veut dire aza yete. Donc en d'autres termes, bref, je vous dis vous tous, obo yamba Yesu lokola mobiki si boza nako bunga. Ezo senga na bino bokota la message pour na boya boza lobiko na bino ya solo parce que nous avons un Dieu dans la chair. Les prophètes premièrement aza na parole. Il y a un message, il y a une guérison. Il a tout dont ce que tu as besoin à Zanango. Voilà pourquoi bien aimé na comme na souka na yaki pona pesa bino na sabino témoignage à notre pasteur Désiré Bomona. Biso toza awa chaque jeudi toza na prière na biso na online soko bengi okota la biso na YouTube na biso Welcome TV okota la biso pe na télévision oyo ya na Kinshasa radio télévision la vérité qui libère obeti na YouTube na yo RTVL, au monde a monsieur Zole Kakuna, au CPLA, au petit père prophète Emmanuel Dodi, au monde a message et tu seras béni, toi et ta famille. God bless you. Amen.